libundu oyo kaka libundu abotami akoli mbote na bino eza ngai moko bamoni ke bakoki kotia mwa libanga na bango bakomeka kotombola mboka na biso donc na nzela ya ferme ya P3X tozomeka kosala misala kuna na mboka me na bamisala tozosala tozokutana na badifficulté ya mingi la difficulté surtout na oyo etali esaleli comme tellement ke na mboka na biso batracteur mpenza ya kosalela misala eza te bakilomesin kosalaka misala na maboko kotambusa misala ngo mpenza bien ezozalaka mpasi mingi mpasi badifficulté tozokutana nango ezali ya mosusu miyibi omona mosusu bato engagaki basalelako mosala baosala mosala mais chaque video bango bakomona soko otikaki bango kaka mwa liberté moko boye surtout soki contrôle ezalaka mpenza te donc bakokoyiba ntango nyonso bakoyiba kaka biloko na yo ya mosala biloko ya kolia naloba ebandi na biloko ya kolia bakoki koyiba biloko ya kolia ya bango moko sombeli bango bakoki koyiba bakongo bamasete ofaye basalela okomona bango bazozwa yango bazokende oteka donc eza na badifficulté ebele tozokutana na yango kuna e ngai meme nakobetela bino lisolo eza ke natia bato wana na ndenge ezalaka misala desouchement tosala desouchement bakoni etikala bakoni wana tokaplanifie biso nyonso tokosalela yango makala mais comme ke misala elekaki mwa mingi tobandaki kosala makala wana noki te bamembre ya ekipe oyo tozalaki nango wana bango moko bazwa décision na ndenge na bango ya kozwa bakoni wana ole basala yango mpe na esika na biso non donc babengisa moto ya libanda aya kozwa bakoni wana kende osalela yango makala na ndenge ya mopanzi donc na biso ozalaki na chance heureusement ntango baosala makala yango wana motu abandaki kosala wana oyo bango bakendaki kozwa ye moko aya kotekela biso diske oyo daya kutu talaki yo kambaka awa me bango balobaki boye na boye dayere makala yango kotusi na bandia bref na mokusi eza ke komona na ngai ndenge wana donc esenganga na bengana tous les 3 personnes oyo bazalaki impliqué na makambo wana donc kimoyibi eza makasi soki bavide ezali e komona mpe batravailleur oyo baza ke donc na mokusi koforme équipe ya bien komona batravailleur oyo baza mpenza makasi na mosala oyo mpe bakondima bacondition ozosala na bango na ondimi olingi basalela po mingimingi bakondima me ntango ekóma na ntango ya kosala mosala komona bazosala mpenza te ya kosala na ye elobi akeni cope mosusu akoyebisa yo mpe te me na suka sanza azozela ye mpe azwa mwa lare na ye oyo esengeli azwa donc eza mwa mpasi me lokola tolingi bilanga na biso tokima kosala bilanga yango te mwa bamasolo ezali na kosalaka mwa bavideo ya mikuse komeka kobetelaka bino masolo oyo ngai nazokutana na yango na ekipe na ngai ya ferme ya P3X kuna na mboka na biso na kini donc eza tolingi mboka na biso me na bandeko na biso esenga fo esprit ezala makasi po soki te okoabandone misala po kaka bato bazokimo te me po eza charge surtout na ebandelo eza ke yo moko nano bandi kobenda mpenza mbongo te par rapport na oyo ozokotisa soki na bacomportement misusu ezozama wana na kati ezalaka mwa mobulu mpenza donc mpo na lelo na suki awa me na osalaka mwa baseri moko ya mikuse mpo na tokabola mwa baexpérience bokoki kokomante ye bandeko bosabone na chaîne na bino ya ferme MP3X mpo tokabola na basagesse mayele oyo ayebi mwa plus aye kopesa baninga kaka ndenge wana baoyo mpe nanu bakomi na étape oyo biso tokomi te baprofite na oyo mwa biso toyebi pourquoi pas donc yango nazalaki nango mpo na lelo donc bye